Bolingo site ya Sikebimi mopepe ya sika mopepe ya sika chez Christelle Lopungu La Rose Mamo Iranium de la presse. Alors beau s'abonner na CLTV mopepe ya sika CLTV News mopepe ya sika awa ndesika ngana kosala ba news awa ndesika ngana kosala po na sak interview n'importe quel site te na n'importe quel animatrice ou animateur te. Christelle Lopungu Mamo La Rose l'Iranium de la presse. Vraiment beau s'abonner awa et ça deux fois te mopepe ya sika na obenga colonel Freddy Lumbwenadio yebisa adio Diogène Genève Mobimba ye ayebisa lisusu Jean-Pierre Ombale na Neuchâtel Jean-Pierre Ombale pesa sangona dans la reine overdose Mbila na Lausanne baya na basangola bango awa site solo yango site zanga rui site zana binemite baolela mema miso bimate baopola me baondimate Christelle La Rose Lopungu Mamo Iranium de la presse. Ciao. Botie konzima na bino wapie konzima na bino wapie Yesu simbola kilopoko mule yokela kie ebonga mwana na moto na belela yete na kumisa yete orabi eya yone munganga yomoka usiba pote yone munganga yomopangu sipinzolie yonde munganga yomozongi sine sengoe baboti nanga bakenda lilita na yokande koyoka yaya semola loboko yakakokatanika mpona ngene kimonene yaya semola loboko yakakokatanika mpona ngene kimonene naleli ye soki nalingaki yokolo ye na motema na ngai ye soki nalingaki yo papa na motema mobimba ezalaki te mpona mona o bapasi na bapa l'existence qui n'existe pas. Zambela Lola, Zambela Nyoso, Oyebai na yo, Oneto la peko kumisa koko na yo, Otalisa bonene na yo, Ola kisake yo zanzamba koki na nguya, Yo alinzamba la koki na nkembo, Zwana yo lo kumu kona Nyoso, Omo koki na nkembo, Nana kuka na yo moko kuka, Mosusu azalite, Yahweh, Toye hapo na yo,
Prends contrôle à cette place. Zala Nzambe, yo kela likolo pe na se, yo sali esika oyo kela Nzambe. Aba esika oyo mona na yo yeba ki ko sika de kozala. Nzambe to pambo yo mona ya mo, ko neto yo mona ya mo tata. Ah to yo wana kwa kusumula ba porte Nzambe. To inde kwa porte biso na bote kolo. Me ko yo kwa na so ko se lo mo. Ko yo yo ba lo fi e lo mona yo de ko se la mine be bikamwa. Ya no tiki yo de sika oyo kolo. Yo ba bokunze sika oyo Nzambe. Konza esika oyo kolo. Konza ya mo papa. Fongola porte lo mo la biso Nzambe. Yo zala oyo ko dina ba clientèle. Babi mana kwe nyonso ya 4 kwe ya mo. Na 4 kwe ya Kishasa. Ba ko fundisa esika oyo Nzambe. Oh kolo na kembo kolo la kikamwa. Mi monisa de sika oyo. Deko mi kuwa esiko na maboko na yo. Tikete makila na yo kolo. E piso la pa yo Nzambe. Makila na yo sanctifié kolo esika oyo. Oyo nyonso ya kia monguna kolo. Ese sika te na kweso na koko na esmasia kaka. To eleve trône na yo. Esika oyo kolo. Kiti na yo mokonzi. Evanda na esika oyo Nzambe. Yahweh. Yahweh, totalelio. Oya tele na kayo kasonite. Yo oya ki bandele sika oyo. Oya ki histoire comme réalité. Nzambe mimonisa kolo. Na temps difficile oyo kolo. Yo eko epake ba oya yo Nzambe. Inza ba client kolo. Nzambe mimonisa. Tata merci pour la nuit. Kolo merci pour la salle. Merci pour le projet yo réalisé. Merci pour la nuit. Merci pour la salle. Sanctifié. Merci pour la sanctifié. Pesa batino smartas. Afin que sika oyo Nzambe et pesa olonko. Tata merci pour la nuit. Pambola on nous sanctifié mon afin que Kolo y a contribué pour la santé de la vie. Nzambe to funguli porto le monde. Je suis ganagnoso. Na kombo na Yesu Masia. Nete lo merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je remercie tout le monde au bazar présent awa. Na kumbisi Nzambe na présence na bino pe na lobi sou merci mingi na bandeko na ngai oyo baidaki nga d'une façon d'une autre, que ça soit financière, physiquement ou bien na ba conseil na bango pour te aussi ça eloko oyo. Je rends grâce à Dieu par ba conseil na bango, en tout cas ils ont toujours les bienvenus. Na remercier précisément Ndekolanga Félix au travers naie, en tout cas il m'a aidé beaucoup. Quel que soit les vents, mais nous avons pas fait sur ma casse pour arriver jusqu'au bout. Je remercie Nzuzi au travail. En tout cas, quel que soit les vents, jusqu'au bout, on a fini. Je remercie Mobile Nangai, malgré ça, Awate, na Onyoso, to salaka ensemble. En tout cas, nous avons abattu la biso na Oezangi. Pe na pesi sou merci sous koleka. Na bande kolanga nyoso baza présent awa. Tika Nzambe apambola bino moko moko. Abattu la bino ezangi présence na bino en tout cas et salingai et sengo makasi. C'est ma joie. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci Maman Colette. Pourquoi il y a adresse parce que voilà dans le monde entier à cadre au baby comme on a noté, bah mon cas image il faut l'expliquer biso. Hello Nakoloba, hello Koko Yokumunango, flat Beauregard. Alors Beauregard o ezali restaurant nango, ezaki na kati ya Beauregard. Eza na Bandal Molar, na balabala Nkulu numéro 5040. Na commune ya Bandal. Eza Beauregard, restaurant Beauregard sous. Ce qui mutu aza vraiment libano lobi eza na flat pezali awa à part et puis tout ça fait na appartement awa na likolo ya restaurant. Voilà, bah on a fait bah image d'appartement. Alors ceux qui sont comme tout, azan a posé vraiment côté à contact na binon sandine. Ceux qui azan a besoin na biso pour côté na contact, c'est simple à Robega na 089 86 23 non
089 86 23 623. Donc, bandele sous 0. Voilà, Moutou, oh, ça mieux placé, n'a habité ça, ça mieux placé à expliquer. Parce que. Voilà. Expliquer, non, on va Zolanda, tout ça, puis. Oui, toujours d'abord, toujours remercier Nzambe. On a Eve Saliviso, d'abord, parce qu'au commencement, d'abord, il y a une Saliviso grâce des faveurs, et donc, il faut s'accomplir. Parce qu'il y a un chemin, la vie et la vérité. Après, on a d'abord précisément. Et là, on a pour le numéro 50-40, la commune à Banane. Je vais contacter le grand frère Azor, les années 089 86 23 649. Banéa Issoussou, 0 combien 089 86 23 649. D'accord, merci. S'il vous plaît, ma chérie. Mama yangu na kuheshimu, mama yangu na kutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu na kupenda, mama yangu na kuheshimu, mama yangu na kutaka, maana na wewe ulinipenda. Kila siku wewe watushughulikia, kila siku mama wewe ulitupenda. Tunapoachiliwa na watu, wewe unakuwa juu yetu. Mama yangu sijue niseme nini, mama yangu sijue nikutapeje. Kweli watupenda mama, oh I love you. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Tunakula kila siku sisi, tunavaa mavazi nzuri, mama yetu anatupenda. No mama, wewe ni mama mzuri, wewe mzazi mwema, nikutapeje mama? No yeah mama, mama yangu nakupenda, yeah mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Nakupenda mama, nakutaka mama, nakuhitaji mama, yeah, yeah. Kila siku mimi nitakuheshimu, kila siku mimi nitakutii mama. Ulinichunga tangu niko mtoto mama, yeah nakupenda mama yangu, nakupenda, nakupenda mama yangu, nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Nakupenda mama yangu, nakupenda mama yangu, nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama, hii nyimbo yako mama.
Hey yo girl, you drive me crazy, but then like a nice one, Sadara le maestro. Tryna talk to my girl, tryna talk to my girl. Look at me now, baby, I'm in love with you. Tryna talk to my girl, tryna talk to my girl. You know I love that girl. You know I love you, girl. Hey girl, I love you from your head, shoulders, knees and toes, from your heels to your feet, everything about your clothes. When I look at you, girl, I just want to make you happy. Some people think I'm crazy. The way you love me, the way you touch me make me crazy. The way you hold me, the way you touch me make me crazy. The way you love me, the way you touch me make me crazy. The way you hold me, the way you touch me make me crazy. Entregaste o teu filho para nos salvar, Salvador. Entregaste o teu filho para nos salvar. Pai, me ajuda, Pai, me ajuda. Na minha vida só sofrimento, vem me socorrer. Fortalece-o, meu Deus, fortalece-o, meu Senhor, na minha vida. Tô perdida. Tu és maravilhoso, meu Deus. Tu és poderoso, meu Jesus. Segura minha mão.